Ya Gabi yemoko asali voice alobi que yenenga zabongo azana tinate. Pourquoi le bazana tinate? Bino bota no photo o. Photo ezo lekana obota la nguna. Ba mama, ba papa. Bato basala makambu ya boye zaka bandeko na msi ba Congolais po ivoirien ko sa mamboti. Na voice wana ya Gabi alobi abike oui asani elonge baby siko sa ami kata ami boma po elonge baby et beba qui est non tala détrompez-vous maman abotinga babwa qu'il a un mauvais sort babwa qu'il a qui est parce que c'est déjà le passé mauvais sort mais ya Gabi ça bien moi il faut pour publier on a soit pour la moi que bo quitter si valeur ya Gabi bo sambusi bo bo ça dans le côté ye moko muto bilo kanti ke no bo sambusi ye moko alobi ke etali ete aza star oui ya Gabi aza star ebele ba joueur ba télé même pas na cheville ya Gabi na rejouer te baza ba maman baza ba chef baza ba mikie le moko bo ba fan na batu mais pourquoi bonga o sa mama boy mara mona muto seli bonga aka congolais et puis en complicité na ba comédienne parce que bina monde ba comédie ouais il bête Barcelone ba ini ba trop ba jalouse ba débelé Gabriel ana succès na ye Gabriel aza mwasi kitoko Gabriel aza aimé na ba fan Gabriel ah faut selon pour te quitter ça ye parce que selon bino temps botali bon moni comme si bo quitter si Gabriel nga sino bo do ya Gabi a kitité ya Gabi aza superstar pour nanga ya Gabi aza icône na théâtre sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambead Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amna ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta yabino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen tchiki. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Donc, comme vous le savez très bien, à chaque fois qu'il y a actualité, je viens vers vous pour vous parler ensemble et partager à travers les commentaires, les appels, tout ça. Et encore une fois, merci parce que vous avez s'abonner massivement. Merci parce que vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo. Et ça m'a vraiment plaisir comme on a qui de partout. Donc, je vous aime, je vous adore. À la présentation, c'est moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron, autrement dit, hein, la Joséphine de la presse congolaise. Oui, pourquoi bien Joséphine, hein? Voilà, donc je dis encore une fois merci à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est les boss charismatiques. Et aussi merci encore une fois, merci beaucoup à Alfred Lotimea depuis Dallas, c'est mon tomoko très bien. À Paul Venture et mon fils là, et m'a dit fois pembe depuis Allemagne, donc papa nous quoi on a bien ngaké. Aya de dit ma bi moko na mbele na Paris, boza ebele bolinga Jemima Ibele. Engambe mwanza ya mbinga ya mbiji, hein, depuis la Suède na Stockholm. Et à mon vieux de dedans, mon vieux de Cathy, mon
mon vieux, de trop de surprises. Ado Senga, maître Sengi, Kingasen, toujours, il y a 23h, tu as de côté, et ado. Ah, comme ça, bon, attention. Voilà, le lot naïe par rapport à analyse, hein, analyse, tout mes capés là. Merci Nagisolo et derrière la caméra. Darcel Easy, merci pour le montage aussi, merci beaucoup. Maman, tout, na longolité. Sans exception, maman nyonso au bolinga jema ibili. Maman Belgique de a 2. Maman Béatrice Moukoulou. Maman Béatrice, hein, maman Moukoulou. Maman Barbarita Moukoulou, s'il faut le dire. La Béatrice, mais Barbarita Moukoulou. Et merci aussi, Balobina Mamie d'aide depuis l'Anvers. Ado Seng encore une fois depuis la Suisse. Et merci encore, maman, il veut tomber à la japonaise. Maman, Oza Oza Kati, donc tu es ma maman. Le non le bas parce que babenga de partout. J'ai mis ma toye bien sur les cambeza. Oyaka koloba. Ndeni ovandi silence boye yo le barake. Ozala ba pami ba sœur na otanga ba kombo la bango boso la bien na monde théâtre otanga kombo ya Gabi Gabriel Metal le boye makambele ka sur internet. Na loba kango med fois ngaya vana loba likambu il faut na s'informer. La carte le cambe continental pa monga na micro na ndolo baté et quand depuis jour moko quand depuis 2 jours na comprend que si comme makambo na ko koloba ngo po naza na ba preuve na yebi le pourquoi la ko koloba ngo avant na kota na maman na likambu nanga bilon boyebi moi makambo bilo te ko lekana. Hein? Donc vous allez me comprendre, je suis un peu grippé naza na grippe moko na yebité o bobenga ngonini pour ça la ka ekeye mais nzamba bundelanga ekosila. Voilà, batunyo surtout oyo boyeba ki ba guerre botala ki sur internet, des conflits qui o ezalaki entre Diana, actrice comédienne na maman na biso Gabriel ezalaki par rapport ya Gaëtan oyo azali mwana Yaya Gabi, a comment pour ça, théâtre, pièce, ça c'est Pesarabino, na ba rôle à l'Ekanaranango. Et ça dit que il paraît que Gaëtan a eu des relations amoureuses na Diana. Je dis il paraît. Parce que Maramoutou a quand internet, il a encore soloté. Même si on peut parler de ça, on peut faire des commentaires, mais bref, ils ont penza kaka ya soloté. Alors, partant de rancune, ndenge et bandelaki, koswana, tout ça, okuna leki asali be miso fingi opezonga zongisi, gaita pa leki le biza vinaye, muto contrôler vinaye té. Donc bref, il y a eu de problèmes entre ya Gabi ainsi que Diana pona mwana bisu mwana ya Gabi o azali kwa ndekolanga Gaëtan. Après cela, tu es comme directement ba photo et kobima. Avant de ba photo o ya mabe opsos to moni. Bila mo bota no photo o ezoloba, ndi ba photo zo le kalaboy. Bota la wana ya Gabriel. Ya Gabi. Mwana mongo, ba bokila lokondo FAP4. Ndeko no za article ka ndeko nao. Mongo article ka mongo. Ya Gabi wana. Bomoni beauté, bomoni kitoko ya Gabriel, bomoni teke ndenga zabongo aza pembe. Boyebi na tango kale, toaki na ba sorti ba mafuta moko tondo sala ngo mingi. Ba extra clair, ba civo clair, de ba blongo to ba clair na suka. Ba mafuta les aki un peu dangereux na ndeni. So le bo sale la mafuta wana et que juste sous-produit au pati kisi na kati. O ngala pa bien ko pati kisa. Donc au côté kisi na kati. O sale mélange et teliso makasi. Et tango côté la makasi wana, ceux qui osa maele ya ko battre la teinture te. O comprendre que ceux qui va pas mafuta ni sili au perdre notre teinture et kitio. Et qui t'inti bébé il faut somba sous mafuta na rapide pour ezonga ba ja mafuta bongo ezalaki ba te belo sous ba teinture et beba bango ba extra clair wana ba extra clair
il y a orange. Et puis, ce que tu m'as dit, t'es orange, ma casse. T'es de il y a orange, wana. Watango betongo 3 jours, pas au télim. Éclairage. Ce qui n'est que le babongo, peut-être que il y a Gabi, Yemoko asali voice, alobi que yenenga zabongo azana tinate. Pourquoi le bazana tinate? Bino bota non photo o. Photo ezo lekana o bota la nguna. Ba mama, ba papa. Bato basala makambu ya boezaka bandeko na msi ba congolais pour ivoirien ko sa mamboti. Nigérien ou bien Brazzavilloise ou bien Camerounaise ko sa mamboti kaka ndeko na o congolais, ndeko na o congolaise ndako sa capable ya ko boma yo ya ko sala yo mabe. Na ka oto mona o. Photo o bozo mona. Ya Gabi wanga nyango te. Ndenge longe baby bongo. Est-ce que vous avez des bongo ya Gabi ndenga za bongo azu foulard ya ba mas ya ba kanini ba kimbangi c'est comment wana ba musulman azipi long pour la robanga que long ne baby non aza l'aise pas yebike e kokipe ko beba e kokipe ko bunga po yem tasala ba mafuta na exinte so aso mafuta moka mabe OK e baby si loposo. Bito soka zupe peke no ate moi tibi mo bete moi chocolat mutu to ataka ngo kaka. Mutu ataka ngo so mutu ataka ngo te seke yemo lo poso ka elingi na ngo te. Okoza botaka tibi na kati mo ozo pe na sa mo ka bie bongo so pe lo poso. Okoza botaka pe tibi na kati mo mafuta mo pa bie simba yo otikali bongo. Mais so pe mafuta tu osala ke simba te mais so ko te moi tibi no wana oyo lingaka mingi wana. Au moins que no esale au chocolat. Oui otika na ngo pe bongo ça oh. C'est normal. Elle quoi ya Gabriel. C'est comme il y a Gabi. Yemoko lobiango bien. Na voice que. Baba sona moi etambo de la mission. Pour nga solo que tambo de na tango c'était pour ezali ba pasi ba yoki. Na loba kaka. Alors na voice wana ya Gabi lobi. Abi que oui asani. Elonge baby. C'est quoi ça ami kata ami boma pour elonge baby et beba qui est? Non. Tala détrompez-vous. Bon moni ndenge photo to moni ya longa ya Gabi wana. C'est tout appelé ba réaliste. Et longo to moni ya Gabi ndenge comme le quoi ba ngoni ekai. Ngande na boye maman wa botinga. Ba bois qu'il a mauvais sort. Ba bois qu'il a qui est parce que c'est déjà le passé. Mauvais sort. Mais ya Gabi a ça bien. Moi photo pour publier on a soit pour la moi que bo quitter si valeur à Gabi bo sambu si bo bo ça le côté mais maman la nga sona so que le loboé azonga le poso normal on dit makuté mto baka ke mauvais sort bino so passer même de pas prier se prier pela li moli mon sote elle li gorode bamtnelongi li gorodo crapaud maman la nga comme na niveau bon mais là ba prière na mafuta msuya bien akila kokuta na ba dermatologue ba soigner pour le lobo le poso mama nga zonga normal on dit bakuta ba bloquer malade em supia Gabi na tawana adose mafuta moko boye ya mwenka mafuta pe elingi ete e baby si bon et bon ceux qui na main noire moi qui na simana ceux qui na ramso qui spirituel oya Gabi atikala ko comprendre ngo tamaka longezo beba longe beba nga bwende na pa mafuta be normal na beba ndeni em su mutu moko boye quelqu'un malade ça que Gabi yeba na yo mutu oh parce que je ne pense pas que la photo là ya Gabi avant na ye moko habiter na kanga photo c'est que ezala mutu moko akotala ya Gabi asali a feinter le quoi au cache-nez a feinter le quoi mutu simbi boye nzoka nde akangi photo kwante ça que Gabi yeba po biso na msala mso to ma casse na marambo biso to ma casse na ko fana ka bo na teka ya téléphone na ngabo nzoka na zo filmer so na tiebo na zu côté à gauche so na baliki na zu côté à droite to ma casse biso bata presse na bata to zimara te bon ba téléphone moi trop. Ye moko muto bilo kanti ke no bo sambusi ye moko alobi ke etali ete aza star oui ya Gabi aza star ebele ba joueur ba télé même pas na cheville ya Gabi na rejouer te
baza ba maman baza ba jeune baza ba mikie ba tellement le jouer Gabriel T depuis banda succès na akitara te aka Gabi et puis sur boté na pièce boté na pièce faut sentir que Gabriel a na pièce pour empêcher ça bino lenga au théâtre moi la mongo oh bo baki ko bébé au coach pas mongo mais oui bo ki le connaît fa pekato parce que bo stressé oh bo stressé moi aime sur scène ce que imaginer les moments à siliki ma pas tourner sous bien te poni bino moko ba fan na batu mais pourquoi bonga o sa mama boy mara mwana muto seli bonga aka congolais et puis en complicité na ba comédienne parce que bino monde ba comédien ouais il bête Barcelone ba yini ba trop ba jalouse ba belé pour ne pas dire des jaloux moi j'ai pas des jalouses na pese ba monanga ba belé ba mona quand même sous Gabriel ana succès na ye Gabriel aza mwasi kitoko Gabriel aza aimé na ba fan Gabriel ah faut que on peut quitter ça parce que c'est l'homme bino tombo talibon bon comme si vous quitter Gabriel nga sino bo do ya Gabi a kitité ya Gabi aza superstar pour nanga ya Gabi aza icône na théâtre et puis quand talara ya Gabi moi no aboti Gaëtan bo moni Gaëtan la pembe do ya Gabi ninga le biki aza na race ba famille ba métis oui aza en raison famille na ba métis yango pe bo mona pembe ne bi pa Gaëtan do ya Gabi amuta mwindu te peut-être que azo ki mafuta moko boy akomo pakola et baby sié ne batunu bazala kana bi aluki solution ya l'opposition pour ne bloka kala aluki solution ya l'opposition na ye pe nzambe asungi lelo boy batu oba mona ya mso ya Gabi te so kaza sans maquillage et l'on est en bo mona na photo na te nde bo mona ba photo et to tambola au te et l'on est a bongo te. Respectons nos artistes s'il vous plaît. Bato bosa la mama bongo boza mal intentionné. Boza bato yo bolingi boka Congo te. Bolingi bande ko ba comédien te bolingi bande ko ba musicien te. So bokela ba musicien ba na bango boni ko potano ba na ba musicien ba sozi bo comment tu va sala que sex tap bo mo ko ne simbité. Bo luki mo photo mo ya kala ya mutu mo bo bozu o tiango bo poster on bo be saka image na ye. Et passe. Et vraiment passe. Dans les longs de la zabona, on le belaka 2 points. Dans la mamboya Gabi. Et puis dans la mamboya ni makwakala. Parce que quand tu as pour la finga makwakoste, non finga makwakala te. Non finga te parce que na ba mission nga azamuntu atala ba mission a commenter nga bien. Nga pe na tala ba mission na commenter pe na nga bien. Mais na aussi mara point moko peut-être pe na kata ndaku. Tango tala nga comprendre que petite sœur a sololi. To ki na mbongo. Webi nga za muta vérité. O na koti makambu ya Gabi nanko. Moninga jima na koti makambu Gabriel nanko pe na kanai. Na c'est la sko muto yo amona ke leze ayo na PV na nga yo finga nga na expliquer siko. Na expliquer pour ya Gabi attendenge ni bomoni bongo aka vrai chéri tilelu aza mwasi kitoko ebele bana âge ya Gabi kuma ba koko ba batala ba ta deux fois ti mais Gabi elle est toujours attirante elle est toujours séduisante elle est toujours belle ata bo seki bo bébé sa image ne etali bisote elle est née de la famille ya ba métis. Preuve on est Gaëtan za pembe mo pas za pembe ata botie wana oui c'est normal mafuta eziki sa mutu esimba mutu te eza normal biloko pa bonga za la teke non otiango lelo obando ziko ko makete okota ko poloka pe ka mbala moko e lingi yo te maka sale moment action pe mbala moko oh boni pe boy boni pe boy bino mo bolinga da bamboka musuta na ba Côte d'Ivoire otande ba okumisaka ba star na bango
baosolola malama bastar na bango mais biso te kota na Facebook encore mikolo na obela na nga na banda tourner te ngaka na Facebook ba ami na Facebook na soki WhatsApp kutute Instagram kotala tala ka biloko donc presque na ba groupe tout ba polémique ba biloko bela polémique elonga ya Gabi etamboli kaka. Moi-même je me suis dit oh parce que elonga ya Gabi etamboli bon par rapport à quoi? Biloko ati bosé bongo c'est nekitisi et là qui si force ya mutu soka da star. Soko za star te ba olobelo ti. Soko za star nde ba olobelo ba tioka. Ezaka o komeli ya Gabi. Parce que c'est une star. Soko de kini na katenda ka mabala pa bango ba yeba kiete ba ngaba sa bongo te. Le fait ka ya obima la mokili. Ya ngone fa poter buzo ba potier wana. Donc le fait obima la mokili on fait ba pouvoir potailler. Excusez-moi hein. Donc ça so ya kabila mbongo zo esala nga mukosa makazi. Na kwanza parce que ça n'est trop. Vous comprenez? Ils ont insisté. Oh, na lalité ngana ya Gabi, na si Gabi vana mama yo vana na yo. Ngamoko na ramasser likamango na zui. So na mutango, akana mboka songo to pakala. Mais faut ngana yeba na mutango. Faut écouter face à face na gros bébé de la presse. Ceux qui na message a un message. Ceux qui appelle à qui na appel à kokuta nga moi ça mon cousin na zawana. A kokuta nga ponga la lingana ba ser na ngate. Boye bina lingana ba ser na ngate. Ceux qui kamuya ya yo ya Teresia. Ma an na ya na loba. Non loba nga. Non kota nga bien. Pas mère nga. Après ça nga ba conseil belé. Soki dans les camps ya Barcelone Naomi Barcelone na ya na kota na loba. Elle kamba coquette ça na ya na kota na loba. Oh, elle kamba ya ti de ngangi na ya. Ba masana ngat. Ba Niki Lopez na ya. No ya. Ya mo na likamba ya Gabi makasi. Muto sala ngoto sto yebi yo. O luke loko moko boye po sala boye po o démoraliser ya Gabi mais heureusement to timbelio to comporte bien takadia o takadia oyo muto asala sala kala ancien de sayo muto akala na makambo sia muto akala na makambo yo poza moi si ancienne de sayo to yebi yo pona fulote on atanga komono poani kanengo tambola bon ba musicien ba comédien ba joueur o tambola trop ay ngana tanga komono ero na mission nga pona fulo voilà na ozongela ngo na suka vona sisa par rapport à conseil na kotana point ya makwa cause Anima Kwakala, pour l'anga c'est une sœur. Oyo, atala ben mission nanga. Aloba na mabe nanga ti. Alors, ben mission nanga commente toujours bien. Aloba mabe nanga nonti. Bon, moi je vois aussi du mal, il y a va na plateau nanga. Pour na mabe ya Makwakala. Attention na okeno a fini muto to solarana bien. Na bika ndinga mona oloba na PV mais obi keloko poke na wolo ke na likolo faut te na se mais loko ngala comprena yeke makambebele ye azana poto batu ya Kinshasa ba pesa ke ba information donc ala batu ba information manga mususu go ata biso na kinto kamwa e comme batu poto so bengi so jemi mama kambo bebi ngote ela mutu mo azana Canada akomela nga binanga jemi bakangi Daniel Masaro na Kenge na Bandundu nga tiete me po ana monya ngote ndo message akobenga ona tongo ba poko mama na yemono ngabi poto nga mndeni elko Makwakala do batu ya Kinshasa ba bengaka ba pese ba info peut-être que
msusu façon de ya kolobela makambo ngo msusu nde makwako sayeba ndenge olobela ngo te msusu comme que non muto on peut na ba yokala raté ok no kana ndinga hankinit so ba yokala rapene ok no peut ndinga bien en solo on peut ndinga bien mais ce que ba yokala raté o ba pele mutamemi on peut na word on peut na singa songe ngana ekoloba makambo ezolekana entre Anima Kwakala, mère rêvée, Kumu ya Pape. Déjà, Kumu ya Pape, c'est un responsable. Aza papa, et puis c'est un serviteur de Dieu. Oh, ngana yebi. Ana bana, oba koli, tel que bébé c'est lukamba, madame. Aza na chaîne, appelle un bateau, yé, a foutre à mbongo, doza boss. A na belle famille, a na famille na emoko. Alors, makambo oya makwaka na nani Kumu ya Pape, ça date de très longtemps. Ngala mituna na kati na ngwana bo wela ni. Est-ce que il y a eu que l'eau mona kati parce que à chaque fois il y a toujours des coques à jambes. Il y a des coques à jambes, il y a toujours des coques à jambes entre Makwakala, Kumu ya Pape, mère rêvée. Maintenant, na lingara na comprendre. Parce que Makwakala est au Canada. Ma mère rêvée est en Suisse. Boye banité. Parce que na comprendre na kate. Pourquoi ma niveau na ndeni? Pourquoi na finga na mutu? Photo yebana. Oh. Soto yebanite na fingo te. Photo yebana. Ngasu na komati na niveau ya kofinga makoneni makolo ba baguette. Grâce la ngubu pour chrétien nga ya katoka nga na yebate a chrétien nga na émission nga a koma commentaire moko wana o pesanga kana na fuya fona découvrir que zai ya moni place o nga na yela esiko mais soka provoquer ningati pardon et puis la plupart ba tumso pe na recadrer bango parce que ba toucher pe la baronne. Bah toucher la baronne, il y a un bon dans recadrer bango. Je suis gros bébé de la presse congolaise, hein. Na rappelé gros bébé de la presse congolaise, j'en suis fier. Malgré Nicolo Bitumbe, moi ma casse surtout côté santé. Non belara moi trop, mais là dit que nzambo sanga ngolu et si là. Même si au moment on a diminué mon cœur, donc je suis vraiment malade malgré les devoirs m'appellent donc moi na ça la autre moi exact. Donc, Makwakala, ma soeur, Luka Kimiana Kumu ya Pape. Tika Kumu ya Pape, na makamu na bango zo lekala entre siko, to yebiso sous tendresse, na mututel, mamu, na mututel, ba comme si na niva ko bunda, tika mbasa na bango. Yo pesa makamu no banalize no sala rango bien, ba pe ba apprécier kayo, par rapport que yo vandi no ba yo ba news. Makambo était ko kota rango tu c'est là ba benga ko peso Makwakala tala makambo za boy ko ben A1 tala boy yo A1 na ya de bongo fandi sango na la traitango mais makambo etali ote Makwakala ko kota ngote moi je trouve très mal ko tala ke Makwako ndo zawana boy obanda ko lobaka uvandi pe bosse émission wali ko popola pe Kumu ya Pape popola pe mère rêvée popola pe mutu songolo pakala boye moi je trouve très mal par rapport à ça donc ngala zoko senga kaka boye yo mutu mo ebisinga pe kama mbasola binanga jema kima na mambo ko to na moi politique tenga pe na kima na mambo ko to na moi politique po na moni ba bezo yo trop de baise ba valeur na so yeba na te to so yeba na te na za nani trop de baise eleki donc to kota pela ba yo ko kota pela makambo ba faire total na makambo nde nini e kendi na makambo nde ni epesa ngala linga bino mwa mingi na la bino mwa fort na kraka bino mwa koleka na beno zalanga vraiment moulaité parce que na solo li na bino na yebisika mère nanga
N'est-ce que mère nanga inani anima kwakos tika makamu ya kumu ya pape. Tika mamba kumu ya pape sala makambu na yo elo onga na sengi makwakala ka ya mwana. Tika makambu ya kumu ya pape na makambu ndenge zo lekana. Parce que Ouada Mukolo, c'est une grande sœur. Tant que maman le kabem so finga yo, mutuba komo le kaba fingi yo, deux fois o apena papa, ou moteke zo kitsa nango kaka. Moteke kitsa nango. Yo peut on va la peine à micro ba do répondre pe mamou, ba peut ko répondre et ça non qui te côté. Et ça non vraiment qui te côté. Donc c'en est fini. Nabaki na suka na opesa conseil na roloba boye. Ya Gabriel aza actrice o ACP Sarabino ba fan ne boza de partout ACP Sarabino makasi. Alors muto ya sala rabino bien bona banda po bo seka so na pièce aza Gabriel oza somo Gabriel oza moto Gabriel pas on les doit encourager pour que avancer qu'il est de l'avant. Faut pas que le côté loko monso bo benda e po kwea akota na libula zinda. Conseil ngana lo baka ya mwana. Sois forte ma soeur, ma grande soeur, zala makasi, nzambe alola apesoka force, yo moko le bien talio toza star, oui oza star engagement la confirmer. Oza star makasi. Donc oza star vraiment makasi ya makasi. Donc ngala nzimi ki star na yo et puis na CP na ba rôle toujours na no orata rôle te. Moi je m'aime ibele. Je t'encourage, je te soutiens par rapport à ma kambo et ma photo oyo eza mon pepe ko le internet mambele le kanango. Nga yo kutubu ba pibia photo na ba vidéo na tambola monde entier. Ba retour na ngoza malamu pona nga c'est très positif. Ba retour na ngoza kitoko ba retomber nango. Eza ya bien ya ntsunga kitoko. Et ma photo ya bien. Donc, je me ibele a commis na suka par rapport à l'analyse nanga. Na pesi merci mingi na ba mama tu ya théâtre oyo bolinganga na ba bolinganga te ngala linga binu kaka Aminata son père na linga komingi Naomi Barcel sasa BM Blandi Mafuta Tendresse Dibinga mère nange Bakata maman top. Vous avez maman Thérèse Anna, Caroline Betty Ikwa Caroline Mutamba et moi Moulopo. Vous avez ebele obosaka musa bien makasi Mimi Kabongo, Mimi Kabea, Tina Ramazani, vous avez belé son de temps ba komwa. Mais meta pinga, meta la joie. Boza ebele ba comédienne na biso obo sepe sarabiso na tanka ba mama ba papi sa zuati na tanka ba mama bino tuna linga bino makasi momi Suzy Bantu na linga kayo Fleur Bangu na linga komingi boza ebele ba mama ba comédienne tout obo sala ka Ange Maisha osala ka ti dengange Niki Lopez boza ebele obosala ba musala mino kitoko nga jemima ibele na linga bino parce que sans bino bulo bo sexara biso moi imera bien nena bosa non de nyango Belvi Kandi donc Bella Marina Laba popine momoti ma copine boze belé Aïda Gladys ndoyi nanga bino tout na lingara bino tout moi je vous aime ya gabinde na lingaki moi mingi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. To lingana tout dans la bon mon qu'on a que dans le monde de presse bolingo zate mais dans le monde de théâtre moi bolingo za nango yaya et ku fêter za nango yaya entre biso bolingo za nango ti mais bino bo zamna bolingo na bino. Voilà. J'ai dit merci à Guissolo qui était derrière la caméra. Merci de la scène ici. Dans le montage, merci beaucoup à mon boss. JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Les boss très charismatiques. Et merci
beaucoup hein, dans soutien à Alfred Lotime à Motomoko très bien dans soutien à Dosenga depuis la Suisse il y a un mobile à 1,95 m et à Pemba. Merci beaucoup dans soutien à Paul Venture et Mafuila. Merci dans soutien à qui a Dadi Mabi Mokona Mombele na Paris. Babi merci. Tu vas tout soutenir Rajema Ibele, Ange Kwikidi, Boza Ebele Ebele, et Ngambe Mwanza Yambinga Yambiji. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. C'était Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. Et que la paix du Seigneur reste chez vous. Au revoir. Ce total c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen.